Ouais, bonsoir, Mbote. Mbote Bandeko. J'espère que vous allez bien, tout va bien. Voilà, j'espère que Bandeko tout va bien. Bandeko Baotalangai Awa. Bama Bapa Bandeko. Oyebi eza pasi mingi pe mawa. Na omona bazaro sali batu. Hein, bagolo bazo finga, système a finga sai. Oui, na omona bagolo bazo finga sai. Bazo finga sai, bazo finga makom pas possible. Pour na lisumu asali lisumu nini osai asali pour ça c'est un petit point de vue naïe concernant ça dit polémique aux tout autour à ba concert ya ferré na ya fali poupa bandeko ba rotala ngai et encore une fois communauté encore une fois ba gaulois bozala nan quand même mayele ça dit le kutani ni ça ya le place wana bandeko ba olanda na émission oyo tout cha ba j'aime tout partager ndenge zala bato baolanda biso awa na Rose Bombo officiel tout ça ba j'aime tout partager na ebité ndeko na biso fiston mafinga sai lukuta nini o sai ya lobby place wana parce que makambo sai ya lobby ezaka makambo to lobara déjà ça dit a inventé le mot wana te a lobby ka vérité ya makambo to lobaka siko acharnement yango bafinga on azomona bandeko na so basali bandeko bagolwa bakomi sali baketi plus loin ko finga na bana ya sai ko finga sali excusez ko finga na bana ya sai ko sai ya lobi nini sai ya lobi clair fali abeta na salle ya 40,000 faire rigolo azobeta na salle ya 8,000 places. Donc, il fallait faire diviser par 5. Si on a habité, le Koutani, oh, ça y a 8 places. Ça dit, habité le Koutani, ça dit, le Koutani, oh, ça y a 8 places. Ce qui ça y a lobby. Donc, fallait Azali, donc faire Aza Fali, divisé par 5. C'est ça, Nia, ça vous a mangé à voilà. Donc, pour avoir. Donc, ça dit, donc, il faut 5 faire égaux là pour ça la fali mon corps. N'a habité bandeko ba otala ngai awa. Ça dit le kutani au ça ici à lobby place wana opena moi on bali ngani comédien na biso ça dit star na biso ya comédie moko ba légende ya comédie na biso ça dit faut ko ba finga maboye bagola faut finga tina bana ya sai bagola ça dit faut finga tina ça dit donc faut fingati na ba parents ya sai na mwasi ya sai ah bandeko boza makasi na mafinga bagola boza makasi na mafinga ce n'est pas bon à un certain moment il faut réfléchir boza la kaka ça dit boya kaka ko finga kaka te est-ce que aujourd'hui on peut comparer Ferrego la Fali Poupa? Non, on peut pas comparer Ferrego la Fali Poupa lelo et quand les amakasi ça dit bah ça sur niveau mon côté. Donc ça dit et depuis un certain moment Ferrego la Fali bah ça rassou niveau mon côté et boza conscient boye biango parce que boya ko fingira parce que boya ko fingira moi on bali ya batu nini na monde batu tout baza ko s'agiter bazo finga sai ko finga na bana na ye bozo bisadi bozo créer les na basi ya ko créer les admarana intel oh bande ko na ngai bobeta musique ngala lobaka yango musicalement parlant en tout cas Kulutu Hervé a dans un niveau a dans la poids ya falité musicalement parlant Kulutu Hervé a dans la poids falité musicalement parlant ça dit a dans la poids na yete l'autre côté ça dit concurrence c'est qu'on ça la même pas en termes de concert ba salle fallait bêta Paris la Défense Arena 40,000 places Kulutu Hervé ayo robeta Adidas ça dit azoya robeta Adidas Arena 8,000 places mais ba bendeli yango na 9,000 pas de roba otala ngai est-ce que en termes de concert donc un concert moko ya fali wana na des concerts ya fait rigolo ya Adidas Arena wa pas de roba ngai est-ce que tout le monde ça dit ba artiste mbale ba ndenge moko ba na niveau moko non moko niveau na ezali ba salle ya 40,000 ba salle ba 20,000 places de la beta accord Hotel Arena
ce niveau na pour l'instant ezali basala ba 8000 ba 9000 voilà bandeko na ngai botika ça dit bozala apprécier kofinga te bozala apprécier kofinga te ba gaulois ça dit boza apprécier kofinga bolingi kofinga trop bosala banalise bandeko na ngai ça dit bosala na banalise bosala banalise bozala kaka apprécier kaka te ya kofinga eza bien te bozala kaka apprécier te ya kofinga non eza bien te bozofinga sai po alobi vérité bozofinga sai po alobi vérité et nazomona sali plus loin bachroniqueur mosusu bazoya mpe kosala baémission ke non sai azalaki na droit koloba ndenge wana te maza na droit koloba te ndenge nini moto apesi avini aza na droit koloba te ndenge nini nani yango ayebisani nani yango ayebi te ke Ferrego là ana niveau afali te ça dit c'est connu de tout le monde yebani et musicalement parlant ça dit eza ne loko moko ta munene o kulutu Ferrego la sala liboso afali ezate et na nimbe te ke ezalaka eloko mo ya munene o ça dit afara liboso aigle en tout cas na limite ke rozalaka alors totika ki motema mabe soki moto apesi point de vue na ye vérité na yo ezoconcerné fali pupa et comme un crime comme un problème c'est-à-dire bato ya mafinga armée ya mafinga nyonso ebimi c'est-à-dire armée ya mafinga somonake c'est-à-dire bato bazoya mpena kofinga pena non mais franchement non namona bato ya mafinga me bagaulois non nayebi te quoi soki mafinga epesaka trophée en tout cas mais bagaulois mpena si bozwa batrophée non, on a évité quoi. Non. Bobo ta musique. Bobo ça la banzembo simba. Et ça va bien. Na moni Petro onani oyo Petro ana kisasa onani ce qui gouve. Ça dit donc talaka fallait à ça l'émission kala. Ça dit muta ça l'émission. Pour le bakate 40 ça dit a commis côté 40 na 100 000 mais comme il y a problème mais muta lobi prix ya te kaka alobi te ya bino alobi ya te kaka ye a commis côté kaka ça dit muta lobi ke ye banzembo na commis côté kango 100 000 et créer donc il faut créer un problème non mais franchement vous êtes bête en tout cas bateau ba communiquer to bateau ba soutenir la kulu to la biso les padres non en tout cas na éviter quoi. C'est pour ça que niveau ya idiotie moro na habité. Non. Donc muta lobby na ye ke ye banze mona ye e commis 100 000. Ben problème est caca. Non. Et puis le boyo lo ya bino commis 200 000. Ah Seigneur. Non, na habité quoi. En tout cas na habité quoi, vraiment na habité. Non. Pour supporter la vérité. Ngai pena na somo yelo buzo fingira sai te. Ngai na somo lelo bozo fingela mwasi ya sai te na somo lelo bozo fingela bana ya sai te sai alobi vérité oyo eza ko engager kaka ye mais après alobi pe vérité oyo biso nyonso toyebi ke actuellement kulutu Ferrego là avant un niveau ya fali ipupa te en termes de grandes salles avant un niveau na yepe kaka te parce que tala niveau que ça dit tala niveau. Bon, bref, n'abord, pardon. Mais, ça dit, Congolais, toi, yebi, qui est niveau moroté. N'a pas gola bino me pour yebi na bino mais, ça dit, yebi na bino pe ango. Mais arrêtez juste l'hypocrisie. Boti kande hypocrisie. Oh, bon, ça, on est à hypocrisie. Bon, son artiste était. Yonga lo bara bateau, ça dit, bateau, tout en tout cas, kulu to ni Hervé. Ça dit, bateau, tout bara lo bela compte à faire rigoler na TV. Bolinga rafé en até. Ça dit, bolinga rafé en até. Bolinga kete. Ça dit bolinga ke ata mukete, bolinga rafé en ata mukete. Bolinga rafé en ata mukete. Bolinga kete. Parce que niveau boko saraye non. Faut boy dagenda travailler. Ça dit botika ba vérité à boyer. Ba gère ba vérité au ça et faire le baki wana. Ça dit ebi mara peut motiver vie à travailler. Voilà. Botika ba gère ba vérité wana ebi mara peut motiver vie à travailler. Na place boyo finga sai boyo sali bozo finga sai bozo finga na mwasi na bana na ye oh bobeta musique ko boya makambo fallait ça la reza facile oyo ko ya na yo
fallait ça exploit na yo oye oboyi na yo eza facile mais ko sala lokola fali nde yango wana problème. C'est-à-dire que boya makambo fallait sala na TV o yaka boya na yo eza nango facile yaka boya na yo mais ko sala nde lokola fali yango wana des problèmes hein. To ko sala ko leka fali yango wana problème. Ngana lobaka yango musicalement parlant Kulu tadi musicalement parlant la génération ya fali pour pas ça dit voilà bon ndenge to tchaba bango 5e génération na 5e génération ndenge to tchaba bango en tout cas et un artiste c'est mon côté alors ça que loka munene liboso fali pour pas ça dit musicalement parlant en tout cas azate so ko Kulu to na biso Hervé et ça ne loko moko ta munene musicalement parlant oyo salara ça dit oyo sala liboso fali à tout que ça te pour préférer banda babanda pe na na sale loko moko te extraordinaire na na sale loko moko ta munene libosa fali nyo ça sala rana sima rara pour ça ça le banaité sera le bien comme problème te botika ke monter à ma bête otika tout ndima mutu na époque na ye actuellement c'est le temps de Fally Ipupa actuellement ça dit Fally Ipupa c'est lui le guide c'est lui le king o eza ta Fally en tout cas o eza bena temps ya Fally Ipupa. Et depuis, ça dit, depuis Congo et Banda, en tout cas, la limite que ça y est, la limite que c'est aux musiciens, mon Laura Fally, quoi. En tout cas, la limite, quoi. En tout cas, la limite. Voilà. Tout ce qui est marambo, ce qui est moutalobi, pour ça dit, moutalobi, vérité, naïe, allez, vous voyez qu'on finga, non. Oh, ça, c'est à la droite, le bané, on a été. À la droite, le bané, on a été, pourquoi? Oh. Ça, il y a dans la droite, le bané, on a été, pourquoi? Non. Madame Moutout. Azam mutu amuna mamnenge zo kende. Azam droit loba azam mutu azomuna mamnenge zo kende. Voilà. Azam mutu azomuna mamnenge zo kende. Donc il faut loba. Voilà. Il a pas si mingi pe mawa et loba ngai moko. Pas si mingi pe mawa et loba ngai moko. Ça il a la droit loba ndenge wana te. Loba ndenge wana pourquoi non? Oh. Alors ndenge wana te pour la nini? Non, c'est la vérité. Vous travaillez, vous bossez, vous travaillez, Nzamba Rosunga, vous comme un péka loko Fally. Vous travaillez, vous bossez, Nzamba Rosunga, vous comme un péka loko Fally Ipupa. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut supporter, c'est-à-dire, pour l'instant, en tout cas, il faut supporter vraiment, c'est-à-dire, il faut supporter, c'est-à-dire, suprématie à Fally, il faut supporter. C'est-à-dire, place au Fally, Azak occupé la musique à Congo de l'eau. Azak occupé place numéro 1. Donc, il faut supporter en haut. Tout c'est là, Nzamba Zamoli Monae, pour te mettre la Marco 6, que non, mon père Nabino, en tout cas, Azaki mystique, mon père Nabino, Azaki prêtre, pendant que le Messie est vivant, tout le béla est vérité. Nana le barayango toujours. Makambo, tout le bara sur Fally, tu inventes à rater, tu causes à rater, dans la vérité avec des preuves à l'appui. Et ça la vérité avec des preuves à l'appui. Donc, Golo, ceux qui n'ont rien à lobby, non, ça dit, la carrière, moi, il fait rigoler. Ils ont des lots, moi, je na sala, liboso Fally, na cosité. Ça dit, nyonso, il y a sala, bon, waouh. Oh, bah, concert, oh, tout. Et ça, la tout na sima Fally. Donc, ils ont des lots, moi, je extraordinaire à sala, liboso Fally, exacté. Voilà. Donc, ça, ils ont la raison. Ça, ils ont la raison, na dit, la complication inutile. Arrêtez avec vos complications à la con. Ma finga air, finga, ça, non, franchement. Allez, bisous, bye.